Nenge tobota matine to komi boyeli ke Fumuki Mbango abota ma le 12 septembre 1887 mais lelo Fumukusu na bangungu bazokamba na bango na kati ya région africaine bayeli biso date le 9 mars 1889. Nzambe azali losambo te kasi Nzambe azali mosala. Po lelo nzete nyama mbisi mabele nyonso ezali fruit ya mosala. Likambo ya mabele za masekite mambu mamiondo mangolo belina oyo tozomona awa eza ya mai na yo mabele oyo tokonyata eza ya do mangolo belina matondo mingi na bino bandeko balandi émission baindo totelema émission oyo ekelamaka na ntina ete kolakisaka moto moyindo esika ya uti esika komi na esika ali kokenda kaka ndenge batangi mingi balobi ete bato oyo bayebi histoire na bango te bazali pamba na kati ya mokili nde kolandela mokili to mpe mboka na biso Kongo ndenge ali kotambola tokanaki tobenga moko ya balobeli ya bayindo na eleko oyo mokonzi ya bangunza nyonso na kati ya religion africaine Fumukusu ke muzala pana na Angola ne na bango tokosolola na bango masolo na so mokolo mwa lelo. Fumukusu mbote na biso. Mbote mingi ndeko tambi elongo na bandeko balandi pe na baninga baye bozali to pe tozali na bango wana tomoni ndeko Lusaki pe bongo ndeko Elenga Kwela. Bandeko balandi émission bayindo totelema na mwa limesa tosaka mwa biso moko kasi na mokolo mwa lelo tosala bandeko na biso. Ndeko na biso Lusaki oyo eteni ya émission bayindo eteni ya émission tokundola pe na ndeko na biso Elenga Kwela na RTNC de ceux qui tobosani te na émission ya mémoire d'un peuple ndi mbote na biso mbote ndeko Fumukusu lelo température ya mboka na biso tokomeli na niveau nini toyebi te kokoma na bino na RTFS 1 okomi ndenge ni pamba te lelo ezalaki déclaré ville morte lelo tozomona kita entre opposition na pouvoir en place lelo kaka na kati ya mboka na biso tozalaki lobi na dialogue ya cité ya Union africaine la résolution ebimaki wana tokende na mapondami na élection na soki tobosani te entre avril to mai ya 2018 mais église catholique na opposition baboyaki mais tokamwe ambassadrice ya États-Unis d'Amérique oyo ayaki lobi eleki bakutani na mokonzi ya mboka nde bango ntango babi basenke mapondami ekwa kosalama na 2018 réaction église catholique esika na tomoni église catholique avandi kimi mais tandis que église catholique ye aklakaka porte na 2000 na soki tobosani te na dialogue ya cité union africaine aklakaka porte pa alobaka tokende na mapondami na 2017 na fin aboyaka wana tandis que bango balobaka tokende na 2018 mais lelo ndenge nini azondima oyo États-Unis atindi na nzela ya ndeko mwasi Niki matondo mingi eza biyano oyo mbala mosusu biso tokoki tolobaki tolobi te kasi bato banso bamoni biyano oyo elingi koloba boye te yambo nano toye na biso malamu soki ville morte esimbi te bandeko oyo baza kosalaka bamakambo ya baville morte ya babiloko wana eza kaka lite ya koyebisa bango ke batika pamba te moto moyindo kobanda na Congo na période oyo mokili ya molimo Nzambe akeli likolo na se bakoko basopa makila na bango pona Congo pe pona bayindo baza na posa ya koswana ya bakongole te baza na posa ya koyina na bakongole te baza na posa te bakongole bateka mboka na bango oyo nyonso akolinga koyina ndeko na ye oyo nyonso akolinga koteka mboka na ye akokutana kaka na échec ekosimba te na ntango oyo kolandela makila nyonso oyo esopama ya mibale ezali makambo bolobi ya accord ya le 18 octobre na cité ya Union africaine oyo église catholique akangelaka porte pe abimi ake kobenga bandeko ya rassemblement te po ya kozongisa bango na cité ya Union africaine kasi po abenda bango epai na ye kuna na centre interdiocésain po bacomplike réconciliation ya bacongolais nakoliki ya biyano eza polele pamba te soki lelo église catholique
na bandeko na biso ya opposition bandimi maloba ya mwana mwasi oyo ambassadrice ya États-Unis na Nations Unies elingi koloba bango ba américain na ba impérialiste na bango donc ba européen batu batindaka yango na baye ko calmer batu na bango donc eza polele ke bango en tant que batindi yango wana bango moko kolandela masolo nyonso bamoni awa wana ba période tozo traverser na ba données nyonso bazana yango entre autres parce que les musu bazalaki ya kolala mais biso tozo comprendre que mindele pe na ngambo na bango bakoti na matière à réflexion na période tozali parce que bazana ba prophétie ya Mukimbangu sima ya kozala na ba prophétie nyonso ya Mukimbangu lokola tozalaki besclave na maboko na bango pendant 5 siècles bayebi ba donné oyo nyonso tozala na ndenge monde eza ko évoluer entre autres ndenge towuti kokomela Vatican, y compris les dirigeants européens, parce que la situation est que les autres to komedi pe bango yango. Alors ceux qui bayaka ko senga pardon en 2007 na niamu bazo comprendre que le monde ndenge ezokende là, il faut battre la paix malamu parce que ba moto ezopende la bango dans les vides, ba inondation, ba ouragan ezosala epa na bango et puis pauvreté ezokote la bango makasi, to ya chômage ezomata ba économie na bango ezokende na chute et puis bazo perdre le pouvoir dirigeant donc mindele bazaye conscient na makambo ya ebele yango wana komona ba bisika musuko komona bango lokola baza koluka kosala lokola mwa ko fofile na balolenge oyo mususu mais awa ezali polele ya komonisa ete ya solo na esika tokomi bayindo ebele baza nano koconsidere ke toza nano colonie ya bamindele do bazomona lokola espoir ezali na loposo pembe nzoka eza libunga monene pamba te eleko tozali eza eleko te tomitika lisusu na maboko ya mindele bakonzi biso lelo basi baperdre pouvoir dirigeant na bango ekozala soni mpe mawa ya komona mwana mwasi moko américaine te mpo babengi ambassadrice aya na mboka na biso akutani na classe politique nyonso mpe apesi mitindo oyo ya ye auti nango na mboka na bango et alobeli classe politique awawa nayebi te tosala l'inverse États-Unis aza na baproblème na ye kuna et Congo azwi mpe ambassadrice na ye ou bien tosangisa kaka Union africaine mobimba baponi ambassadrice moko akei mpe na États-Unis ayebisi baaméricain ke non nga nalobi na bino baélection na mbula te baélection na 2018 parce que tiraillement ezali entre barépublicain na badémocrate et puis baaméricain balobi oui ingeta soki balobaka na anglais yes donc toza d'accord na yo alors tokalme tokosala susu midondo te tokozela ti 2018 nayebi te alors soki ekozala bongo te wapi souveraineté ya Congo. Or soki toza pays souverain te na entendement ya mindele na bandeko na biso bacongolais baoyo bazomona ke sa mondele vie ezali te mais émergence ekozala te même soki okosala ta bilanga il faut secteur wana kosalela bilanga ezala na kimia même soki okokoma lettre il faut ozala na esika oyo ezali kimia ezali donc le tout po tozwa développement ezosenga biso kimia po tokoka koyeba esika towuti tokomi na epai tozokende il faut tozala na kimia il faut toconsulter histoire na biso mpe toyeba ntango tozali parce que ntango ezali ntango ya réconciliation tozosala même émission oyo tozosala ngo na kimia parce que na kati ya sala toza na kimia ozomona sino tokomona bacaméra ezokweya baimage ezokobinabina tozo soki trouble ezali donc soki moto mwindo aza mayele il faut aluka kimia ayeba esika tokomi na esika oyo tozali kokende nzoka bandeko na biso oyo bazokonte na baeuropéen bazosala erreur monene mpo na nini bandeko bajournaliste mpe bandeko balandi biso na pasi oyo toza nango tozoluka mbongo me nzoka mbongo na biso eza ebele na poto mpo mindele baa na niongo na biso ya mingi ya plus de 100 ans mpe ya 57 ans na ndenge baviolaki baccord ya 1960 mabele na biso ezali riche koleka mokili mobimba tobotaka bana oyo bazali doté na bacapacité mpe na bafaculté makasi koleka
mobimba. Donc mondele lelo ko ba tapesi biso embargo, on s'en fout. Donc vivre. Parce que vie ezali na bilei na mai na mopepe. Tozanga ngote nzamba pesa biso na va modela ya. Et monsieur Sabotuna, bon monsieur ko solo li na yote na te. Soki tozangi téléphone. To ba biso so embargo na téléphone. Mais ba o bazana ba bisika réseau ezana ngote. Ba kufi pona téléphone na solo li na mote. Ozomona ote bongo soko zangi motuka. Est-ce que soko zangi motuka okokufa? Okokufa note. Ezali bisalelo oyo eza ko accompagner mutu avant modela ya bato ko basala ki boatu basaki na notion ya kosala basala ki mbeli basala ki Congo basala ki et place na ko chiter pona pesa bino pe lisusu tango na bino lelo biloko ebele toza na moposa biso Orient déjà zo sala parce que na kokanisa awa kaka na studio oyo esika tozali ezala ba micro ezala ba caméra na ba télévision o ba ndeko baza nango na ndako ezali presque ma fabrication orientale ce qui est japonaise te coréenne alors sikoyo ce qui pour la santé suisse ici ekufa inde kutu mutekoma na yango lelo alors ce qui toda musi lelo to réhabiliter médecine africaine to kozala donc voilà yango na et to limbo na ba ndeko bayindo na période to komi to tika kimalanda ngulu et bomi biso 5 siècles to se réconcilier entre biso pe bongo to réclamer to brandir accord oyo dans l'ensemble biso nyonso toute tendance confondue to brandir ba accord oyo to longo l'accord ya le 18 octobre parce que wana ba lobi yo que favoriser qui majorité to longo la paix le 31 décembre peut favoriser opposition to ya siko na accord oyo yo uni par le sort uni dans l'effort pour l'indépendance oyo contraignant qui mundele gouvernement belge pour ba signer souveraineté ya Congo bangi bango en accord na gouvernement congolais. Souveraineté fumukusu ndeko lusaki olandi pena fumukusu na bokebi nyonso na kolandela mayazo limbo la kolandela température ya mboka. Matondo mingi papa nkusu mituna iza population tosaki émission na banzi mituna ebele zali na occasion pe oyo tozolobela kaka même chose. Olakisaki mokanda moko lobby na baimboka balandio mokili mobimba pona kotalisa ete okomelaki pape na o etali ingérence na mboka na biso olobeli ba vérité ebele entre autres otu kolobela ngo pe sikoyo o rappelaki bango bazo respecter ba corps te ba violaki yango wana ni kia mbango mbango pona koya kosenga bolimbisi balungi babongisa makambo mais bazoya d'une manière officielle c'est sengeli baya d'une manière officielle. Avant que ce soit mingi ba kometu na o bandi penza ki yonde ngo fandi wana o komeli États-Unis o komeli pape bango babandi ko banga yo babandi ko tindaka bato mbango mbango pona ko bongola makambo ndenge za ko kende matondo mingi soki abangi ngai te mais abangi makambo na tozoya nango bamba te ko bangi eza na ba forme belé chasseur ake na zamba akuti ba antilope 200 antilope na lion moko bilei ya bana na ye eza lion te eza antilope ma préféré aboma lion atiki antilope abomi lion pona elengi obi abomi lion pona kobanga ezali po lion koboma ye yango wana weli koboma lion donc kolobake mundele aza na kobanga te mundele aza na kobanga na kati ya motema na ye ntango atangi message amoni ke oui baafricain balamuki bakomi na point ya baprophétie nyonso mfumuki mbangu aloba omoni bandeko na ngai bapanzisango tokopréféré mingi lere bobengisaka même baacteur politique bozongisa bango na baréalité ya mboka oyo parce que ignorance eza makasi auprès ya population auprès ya élite intellectuelle. Mindele na 2007 sous règne ya président Kabila kaka actuel président Kabila bakena église ya centenaire na pasteur Ngalasi mindele bafukami délégation ya Grande-Bretagne ya Allemagne délégation ya Portugal délégation ya Belgique bafukami pe ya Brésil bafukami na kati ya temple balobi tonyokola kibino. C'était au nom de la soi-disant chrétienté, au nom de la soi-disant civilisation.
ke tokataki bakoko na bino maboko ke tozwaki bomengo na bino tokendeki na yango siko mutu azali kokata biso maboko eza position de force mutu azali kozwa bomengo na biso eza position de force mutu alobi kayi kocivilize biso eza position de force siko mutu azalaki na position de force asagenouer liboso no mpe akomi kolela ezali sous force de faiblesse ezali faiblesse mais eloko nini ezalaki bandeko ngalasi lokola bazali na chrétienté bakomprenaki te eloko yango eza nini yango wana biso soki tosalaki effort mpona kokende pene na bango tolobi te omoni bandeko boyebi makambo te bato baye kosala niamu eloko bayeli epai na bino bakoki kosala epai na bino boye te botika tosolola na bango tooriente bango parce que bayebi ke contentieux Europe Afrique makila ya baafricain oyo esopana na convention spirituelle ezobeta bango yango mute kosala déclin na bango mpe chute na bango alors mpona yango balingi baplaide na forme moko ya innocence ke bazalaki baignorant bino bayindo bopardonne bango mpo basubir eloko wana te tooriente bango mpo ezala d'une manière officielle yango omoni parmi makambo tokomi sikoyo tokomeli pape mpo bayeba parce que na deuxième lettre totindeli bango meme na dvd ya kolakisa bango nde bayaki kosenga pardon wana ke il faut basala yango d'une manière officielle mais sikoyo fo botala orgueil ya bamindele baza bakonzi na bango baya komona lelo ke bavanda epai ya oyo bango babengaka bamarionnette badirigant oyo bango batie bagouverneur na bakolonie na bango bongo baya balobake non tosengi bino pardon toboye donc eloko wana omoni eza kobeta bango na 2013 baye na nkamba batindi lisusu mundele mosusu na nkamba aye kosenga pardon kuna na nkamba na bamabe lisusu basala biso ya utaki précisément na Allemagne na Berlin donc omoni bakongolais baza na kidiba yango tolobi na 2017 avant fin ya 2017 mindele basala makasi basimilie baya kosenga biso bayindo pardon tokende na voie ya réparation ya mabe oyo basalaki biso tokende na badédommagement togarde relation ya malonga biso na bango le contraire soki tobandi 2018 basali yango te bakalamité naturelle ezobeta bango eza moke ekobakisama lisusu plus grave ezali ke guerre mondiale déclenchement ya guerre mondiale entre orient na occident parce que faut babunda mpona kosala passation de pouvoir ndenge bomonaka soso moko ya mobali aye na lopango akutani na soso mosusu ya mobali faut babunda bosala observation wana il faut babunda mpo moko azwa bokonzi na ye bango bazwi suprématie ya mokili makasi na l'ère ya première guerre mondiale na deuxième guerre mondiale bavandi na likolo na yango mais ntango basalaki baguerre wana ezalaki déjà baguerre oyo esalaki baesprit ya kolamuka de période ekotaki na Asie lelo troisième guerre mondiale ekozala trop meurtrière mpona occident parce que facile ozomona e baoccidentaux bakokima Europe bakopandana na mokili bakokoma baesclave bakokende koservir baloposo mosusu oyo bango bamarginalizaki mpona baevite yango voi eza kaka moko pardon nomoni lelo zwa neti bato nyonso bango bapesi batitre baévêque banani bacardinaux bapaster banani badocteur donc omoni bato na bazomona ke lelo kokende ndakisa makambo wana elobama na bato oyo bango bazomona lokola baza ba sans titre donc physiquement toza na batitre te mais spirituellement toza na batitre soki lelo bango bakoki kolobela Yesu par exemple titre na ye scolaire ezalaki nini alors na titre scolaire te de même Mahomet de même Bouddha de même Fumukimbangu donc bao baya kobikisa bato bazalaka na batitre scolaire spirituel parce que na niveau ya kotanga na bango spirituellement bazalaka na baniveau très élevé yango bakomprenaka makambo makasi mingi na oyo eleka na oyo ezali mpe oyo ezali oya donc mundele asi ayebi asi akoti déjà na position de faiblesse mpe na position ya kobanga mais baafricain lokola nanu basosoli te yango komona meme na cérémonie wana bayindo oyo bakoki koloba na bamindele ke non boexplike nanu chrétienité yango wana bino bolobi ke c'était au nom de la soi-disant chrétienité ezalaki nini bayindo le bamonika mundele aleli bango mpe babandi kolela koleka kutu mundele soko mundele amoni me oyo bozoba ndenge nini oyo bato toye kosenga bino pardon bokomi na bino susu
et vous revendiquez le côté. Alors que il y a qui n'a pas de dommagement, il dommager intérêt, donc il fallait pas dédommager. Mais à partir de là, on va contentieux, mais le même babiloko ils ont les alités parce que les tout le monde, tout dans la camp, on peut réclamer, droit na biso, to réclamer réparation, préjudice causé. Droit na biso fumuku swebele ya bato penza bazolanda bino pena na kokebi nyonso bandeko balande biso bayindo to telema ba numéro est affiché bo continuer ko benga ko komela biso mokonza bangunza a ko répondre bino ndeko na biso et c'est ça qui te ngana ba question mo bisipo na et oki mangai opposaki question ya oetali niki on dirait tata kufa kimi moi moto na moi moke po lelo tata kufa koma kopesa image na bandeko nyonso ba kolanda ite tata kusu aza pour majorité yengi koloba nini niki aye bandeko nyonso ba kozala le 31 décembre babenga na régime ya Kabila po ite lelo konyo kwa ezali mingi respect ya bakor ezali te Kabila zo respecter te lelo moni opposition ba telemi pour na le 31 niki aye a trouvé le bango solution ya le 18 cap à le 31 eleki wana olobeli yango te papa kusu opesa image toujours na bandeko pour na komona ete tata kusu alobelaka jamais régime oyo. L'émission de que le BT a donné 4e président Joseph Kabila et Sengela Oumela. Mais pas si les Congolais ils ont continué et qu'aussi dans mon colonie, ça l'air va fonctionner. Pas si les médecins, pas si les grève à gauche, à droite, les gens qui vivent morte, répondent à la question. Les gens qui ont connu Kwama, les gens qui ont régime à Kabila et Kende. Ils ont le Rayangote parce que vous allez moto, vous allez pour majorité, vous allez en bon majorité. Prévu que les gens papa pour sauter à Jaguar. Bandeko na yo bakambaka bangunza baza na train de vie ya pasi mais yo za na train de vie wana te tata kuso ko pesa raison na opinion oyo bakolanda yo bakokanisa ndenge wana pona mutu na wona tuni matondo mingi ya monano na lobi pona mwana mwasi oyo yaye mwana mwasi wana ye na uti ko yalola malamu ça peut être olanda ki te na lobi ezali na ba données spirituelles parce que ceux qui lelo bato bapesa ki ba carte jaune et simba quitté, tina ba carte rouge, mais on se simba té. Et ça a donné spirituel. Donc, de même, on va participer à la date, il y a le 16. Donc, la date, on se presque pas date pour payer simba kakate. Na on peut simbi kakate, il fallait se cobazon à la carte na bango. On a ni les simba té. Parce que, puisque tous les cachets de la télévision, tu as insisté dans la prophétie, il y a 4e président. Or, il y a celle qui m'a prophétie, ce n'est pas n'importe qui. Les alim fumukimbangu oya nyoko mi 30 ans na boloko pona koluka bolamu ya bayindo oya tinda melaki amoni susu mwasi nete amoni lisusu bana na yete po bayindo bazwa mobikisi. Alors ce que j'ai même message ya curé catholique Jean-Marie Vanet alobi aussi longtemps pour ba fumukimbangu te boko bikate. Donc pona biso komona ndenge lekeli to moni yango ezalaki normal de koleka ndenge wana parce que président Kabila zana kati ba bakiseli wana yete mutako bakisa mikolo parce que toyebisaka bino balebele tozaka na bino na masolo président Kabila kota avant mandat ya 5 ans renouvelable une fois donc a kota na mandat wana te akobimela pe na mandat wana te bomoni te mais c'est quoi si elle est 5 ans c'est si là renouvelable une fois 10 ans na kati wana ce qui totangi avant wana avec ce qui na 5 ans lelo si to koti les sous donc le collège a signé l'équipe déjà biloko wana lingo ba constitution wana il y a 5 ans na loi wana il y a 5 ans renouvelable une fois monde spirituel na biso alingi angoti donc na yango moko constitution ba lingi angoti il faut tout ça la constitution à la congolaise o ezali adapté na ba réalité na biso to yesi ko na likambo bozor ba fonctionnaire bazo futa maté tout ça passer ça dit mais na bandi ndeko na ngai ou bien toza ba ignorant ou bien tolinko salanko na période ya Mobutu ba fonctionnaire bazalaki na ba arriéré ya combien de mois ba futa maté Mzee Kabila kuti poste batu bazo gréver basali soki 15 mois ba futa makate ozomona batu ya NBK banque nouvelle banque de Kinshasa ozomona batu wana bambongo na bango bazwa te na régime ni deuxième république omoni yango sikoyo ntango Mzee Kabila ye alobi no fototala makambo wana ati même basoda recrue na salaire ya $100 azali wapi mais président Kabila asignaki SMIC boyebi yango malamu mais tina lelo mbongwana ebima te accord de mbudi ezosalema te mais na lelo baoyo bauti komatisa dollar mpo nekoma tina 170
bokoyebisanga ezali président Kabila eza baopposant ou bien ezali communauté internationale à travers Banque mondiale na Fonds monétaire international mpona bacréer crise ya makasi piscose na mitu ya bato badémoralize bato bayinisa président Kabila auprès ya population bakosala augmentation ya nini bakosala dévaluation ya nini ya franc congolais yango basalaka bandekala. Donc il fallait comprendre que même économie na biso evandi na maboko na bango po carburant emata na nini na bapompe banani bamatisaka yango toujours bango banani bakreaka carence lelo soki gouvernement na biso asatelaki na likambo wana te déjà babandaki bacréer carence ya carburant et puis bamatisa nini carburant po vie comme encore de plus en plus cher ozomona. Donc Banque mondiale oyo azofaire vivre biso na baniongo ya lokuta parce que bango bato bakodevoir biso bango bato baza kokanga alors balobi ke no fo kokanga babisika nyonso même ndenge bomoni mwa kotelema moke ya dollar oyo. Donc gouvernement na bokambemi ya président de la république basali effort bake na baéconomiste ya nini ya zone minière mpona bakoka koloba na bango ke il faut basala rétrocession na bamakoki na bango parce qu'il faut batia bambongo na babanke ozomona na babénéfice na bango plus ou moins 40% soki na bosente mpona kotia devise na nini na terrain. Donc yango tozolakisaki toza konyokoma na maboko ya mindele komona mfumukusu na Jaguar ndenge bozochantela yango na batelespectateur nayebi te Jaguar wana d'abord nano ebandi nayebi te soki ezali pimpan neuve ke euti kobima na usine ye nayebi te mais nalobela kaka ta Jaguar yango. Donc mpo nosomba Jaguar zela nano mpo nosomba Jaguar natuni kaka ata kuta ata eza 10 Jaguar. Donc mutu akotambola na Jaguar il faut ezala kaka mbongo ya président Kabila mais non eza erreur monene ndeko Rusaki. Et puis nous avons battu nos cités, ce que nous avons battu nos bongo, nous n'avons pas président Kabila. C'est erreur. Au moni, na kopesa onda kisa malonga, pour na ya no labino lelo, na levé équivoque. Ya bato balobaka ke naza mutu ya majorité. Ngai nazali lokola bino bayindo banso. Tozali bantilo. Tozali na lion na biso boyebi lion aliaka banyama lion aliaka misuni aliaka bantilope aliaka basimbrike aliaka babifle banyama nyonso mais soko tuni banyama na bozala na lion na bino comme roi na zamba na bozala na mutu chasseur na zamba boponi nani balio bakoyanola yo to bado banyama bakoyanola yo to préféré tozala na lion na biso parce que lion na biso aliaka biso biliadi ati lion na biso azali mobateli ya zamba bolobaka roi de la forêt nana kolinga forêt ezala détruit pona intérêt ya mutu mais siko tala soki mutu aye ndenge na kopesa ndakisa mutu akoti siko chasseur akuti 5000 antilope na lion moko ako bomengo eza kotia bantilope lion aza nyama ya kolia te me nakobanda kobanda koboma lion mpo azala na facilité ya kosilisa bantilope. Voilà. Alors soki lelo bantilope basala erreur baponake no biso tolingi tozala dirige na mutu chasseur ndenge kaka bozwi ye asaki kopesa na commission akosilisa koboma bino akomi grand commerçant ya misuni ya bantilope ozomona mpona nini babomi Mbuta Lumumba mpona nini babomi Sankara mpona nini babomi ya Vitankanga mpona nini batumbi ya Kimpavita mpona nini Mfumu Kimbangu 30 ans na boloko mpona nini Mzee Kabila mpona nini Samora Machel mpona nini Tombal Bay mpona nini Samuel Do mpona nini Kwame Nkrumah tout ça parce que bango wana ba lion ba léopard na biso na kati ya bazamba bo bazo protéger bantilo. Alors lelo ngai président ya ngai ya mboka na nga mais soki nazani ya
na batela parce que nayebi ke wana président nanga oyo ntango alalaka na butu akanisaka te lobi akolia nini me azokanisa na kiprésident nakosala nini mpo na Congo. Omoni mokolo mosusu nasengaka bino ata lere bosalaka baconférence de presse ata na communicateur ya porte-parole ya majorité excellence Mendo Malanga meka kotuna ye question kaka oyo ke souci ya président de la république alalaka alamukaka nango ezali ya kozala na mituka ebele to ya kobongisa mboka na ye et soki faut abongisa mboka na ye en collaboration na banani est-ce que ezali ya baconcitoyen na ye te est-ce que sous l'ingérence occidentale impérialiste biso bacongolais tokobonga biso baafricain tokobonga mais il faut tozala le mosusu 5 siècles avec l'homme blanc 5 siècles atongi gombe pa na ye awa na biso na cité indigène biloko voilà raison ezosalaka ngai tata nzala mpanda naye kolamusa makanisi ya bayendo tout président oyo akoya même après Kabila même na bamboka mosusu ya Afrique ebongi azala libre ya koexercer mosala na ye wana parce que yango wana nde esika kozwi l'inspiration ya nzambe mpa bongisa biso mais soki tokomitika kaka tozala na bavale ya baoccidentaux tozala kaka bavale ya baimpérialiste tokotikala kosala eloko moko te voilà pour mokusu aza kabiliste te azali panafricaniste azali défenseur ya bayindo ozala président ozala citoyen simple ozala cordonnier ozala nani tozodéfendre baintérêt mpe bokonzina lokumu ya bayindo souveraineté ya bayindo alors ekozala libaku malamu soki président Kabila akotika kiti wana souveraine kiti wana ezala libre vide te mais libre ozomona po oyo akoya wana aya kokuta liberté wana ya koexercer fonction na ye ya président de la république et non bozoluka vide lokola déshabiller Paul pour habiller Pierre pour n'échanger na ngo eloko te fomokoso ebele ya bato mpenza bazolanda bino na mutuna kitoko mpenza ndeko na biso lusaki atunu po etungisaka mpenza bato ebele fomokusu abundelaka ne bayindo bato bamona mais pepe ada benda asomba pe balandi mibiyano na bino ndeko na biso ina mpela kozolanda mpenza mokonzi ya bangunza nyonso retirer yo moko ke pepe ada asomba nga sombela na te selon population na yeba na sombi na combien ba ebita ndiko na pepe satan pepe ada kosomba nga te nga za panafricaniste fumu to pesi mbote mbote mingi to pesi mbote na koko lobola na bandeko mosusu wazali na kanisi to kozwa tango mingi bipai na biso kuna pona kosala pe mission mosusu po tozwa ngonga molai kasi naza na mwa mituna ezali ebele ngonga na kanisi kopesa mela biso pende nyonso te biso tozalaka na bino pe na kanisi toyebi bino mwa moke nakoki kozwa koko lobola témoin mandefu ekomi pembe ndenge nini mandefu ekomi pembe po Kabila komotika bi mandefu pembe yo po te po olati chapeau soko longola chapeau bakomonaka esuki mpe otiki yango ebele mpona nini libala spirituel na mosusu me nayebi te ezaka baperiode bagarde du corps baza namoni elokoti wana ozalaki na bango te batikali libanda nasina yanola epai na te natuni ke baza wapi batikali libanda kasi yango wana nalobi na yo te garde du corps azalaka te garde spirituel nde moto azalaka tozongi sikoyo na mituna ya kati fumu bakongola baza kolanda biso démarche soki lite na oyo ezali noble nakoki koconsidere yango bongo po tosololaka na bino na kati to libanda mais eza na mwa ambiguïté moke na kati bongo lelo tokolinga mpe omeka koyanola biso toyeba de manière exacte prophétie nini ya fumuki mbangu oyo asi aloba boye mpe ekokisami boye ata moko soki bokoki korapele yango mpe mpona nini baniki alei mingi bato ya pouvoir mikolo ekomi il faut kende komona nanu papa Simoki Mbangu na kamba bayaka na imo Kongo epa na ote mpona nini na Mongo Kongo bango ezalaka nkamba mais na mitunaka mpona nini bayaka bokozwa mituna na biso nyonso wana mpona nini bayaka directement epa ya fumu kusu te soki rappel historique tokoki kosala tondimaka na constitution oyo ke mandat président eza 5 ans renouvelable une seule fois tokei na période ya 2003
2005, 2001, 2005 na koloba na kokufa ya musée wana to ko compter ngote mais to ndima na constitution nyonso o toza ko mona lelo oyo yo bino lokola bakambi ya molimo bokoke koloba nini nani azali à la base ya trouble ou bien crise politique oyo toza na ngopo makambu nyonso to regarder na constitution na oyo etali mingi mapono matondo mingi mitune ezali mwa misato bokangi nyonso toza koyanola bino na nyonso misato bino bosimba kaka biteni oyo ya bino bongo nde bokozwa biyano na bino pamba te soki lelo baprofesi ya mfumukimbangu oyo aloba mfumukimbangu na mbanza nsanda alobaki bana na bino bakokende na mikili ya poto bamosusu bakokufela kuna yango wana emonani polele badirigant ya premier aire ntango tokozwa indépendance bakotrahir indépendance bakoservir mundele wana bosala lizo na Tshisekedi ube na nani po ye pa bango nyonso na kobanda tozoloba mais avant mbuta mutu Tshisekedi ebele ya bajeune bakenda poto bazonga kutu bibebawa siko kutu ebele bazozonga te parce que babelge baimpérialiste bazwi mikano ya bamosusu kokundamaka kuna mpe koincinere bango alors soki tozwi de accession ya Congo na indépendance badirigeant ya premier aire bango nyonso batrahisaki indépendance ezali makokisi ya prophétie ya mfumukimbangu donc omoni mfumukimbangu aloba makambo ya ebele oyoyo eza kokokisama aprophétisa mpona les 4 présidents eza makambo oyoyo eza kokokisama enakobanza ti kino lelo soki ozwi prophétie ya mfumukimbangu ntangi yango okomona mpenza te wi nyonso eza na oyo eza koleka te eza kokokisama meme oyo ya 4e président ebele baza kosala lokola kotia nango tembe mais tokota kaka nano na contexte oyo ya 4e président mfumukimbangu alobi na prophétie wana boye akozala na tâche moko difficile mpona kounifie mboka mpe mpona kozongisa mboka na esika na yango mais tâche difficile ya président Kabila ezomonana polele lolenge kani azonyoka makuta mboka na bitumba akuti mboka ekabwani biteni ba RCD ya Rubero ngambo nani Bemba ngambo ba mbuta mutu zaidi ngoma ngambo ndenge wana kutaki yango ndambo lelo aza kobunda bakeisa msititi koluka kokangisa mais sikoyo ya monene oyo mfumukimbangu asali ezali nini na kati ya prophétie wana tokoki kopesa mwa maloba moke mwa eloko mo eyeli biso na oyo okuti koloba makambo ya 4e président oyo tokanisi tokosala émission moko tosi tosalaki émission moko spéciale mais deuxième partie etikalaki na yo boyebisa nanu biso clairement président Kabila ye wana nayebi te nde balobala vous mesurez la portée de ce que vous dites Fumukusu que président Kabila na contexte sociopolitique actuel akozala président ti 2028 soki nasali bacalcul ba 2028 selon prophétie ya papa Simokimbangu wana natunaka bino motuna soki boko ekosalema ndenge nini na ba 504 jours ya nanga na ba 2018 ya baniki ya lei toyoki mpe bazokende Allemagne ba Félix wana banaka bango bato banégociaka na bazokende mpona konégocier après 31 décembre ekolekana ndenge nini po déjà aza na 16 ans siko 15 to 14 ans etikala ekosalema ndenge nini fumu matondo mingi tozoya mpona kolimbola bato baza komitungisa parce que bazongi na boyindo na bango te eboyebaka ke soki boke libanda baprophétie boko se compliqué makasi mais tika nasilisa nano eteni oyo nazalaki koloba na période ya 4e président prophétie elobi boko akozwa mbongo ya ebele mpona kotonga nango mboka siko na période yango mundele aye kosenga pardon ebia munene omoni document oyo ezali moko ya bapage mbongo ebele me akopesa na seni mpona baélection eza te mais akozwa mbongo ya ebele mbongo yango akozwela wapi omoni document oyo soki biso bakongole to comprendre ntina nini mokili ya molimo apeseli biso document oyo to brandir yango liboso ya baimpérialiste à partir ya babelge d'abord il faut badédommager Congo mpona 57 ans il y a exploitation illégale
ya bokonzi mpe ya mabele na biso. Alors ozomona lelo Kumukimbangu aza kosala ya mingi mais bakongolais tozoprêter attention te. Et suite na yango lelo document oso balobi tosorganize mundele alingi te tosorganize. Mundele aza kotia biso baambiche souffrance nyonso tozali na yango euti epai ya bamindele. E bamindele balingi te toprofite na makambo na biso malamu ngonga eleka. Yango bazo créer biso babiloko nyonso bozomona. Alors ce qui toye lelo parce que neto lobi ke miracle munene Kumukimbangu yango bozali. Fumu bato ba diriger Congo za mindele te. Yoka kona lo babwe. Kabila mundele te, omusuna ni Chibala mundele te, obemina wa mundele te. Mais Banque mondiale eza na maboko mindele et Fonds monétaire international eza na maboko mindele. Musée aboya ki bangwa wa. Musée aboya ki bangwa futa ki basoda $100 fumu. C'est l'histoire récente de notre pays. Fouti combien de jours? Donc ma fouti combien de jours? Si que ceux qui bozala ki mayele bolingi président Kabila continuer ma kasi pena na esprit ya musée. Mais 16 ans après bon bozo ya kakate. Mais si que facilité yango. Parce que si tu continues à contentieux et puis tout se réconcilier entre biso, tu kosenga na bino bo encourager réconciliation awa. Ceux qui bandeko ba opposants baza ko kende kuna fo boyebisa bango ke boke ko teka mboka ezali anticonstitutionnel. La majorité pe bazo kende pe kuna. On so ba kende ke sala la défilé kuna. Mais ceux qui bazo kende ko sala. Il y a une délégation président qui na New York était. 50 personnes. Même ceux qui ba ke 50. Bon à l'état. Mais na lobi boye ba raison o etinde ki bango ezali ni. Parce que il faut ko kende pas corrupteur. Il faut ko kende sika cause ezo uta. Oyo ezo ko déstabiliser awa. Parce que ceux qui te le disent, pour affaiblir la majorité au pouvoir, il faut pas utiliser l'opposition, soit rébellion armée, donc soit l'opposition armée ou non armée. Les autres, ils ont dit Niki à l'air. Moi, si on a eu sa preuve, il y a mon que tous allés dirigés par l'extérieur. Si vous avez tant que président Kabila Lobaki, tout va de Sikamoko. Opposition Yokaki a yokité. Nani. Premier ministre Chibala a lobby qui est organisé l'élection. Ba opposant ba yokaki ba yokite. Kutu nenga tiki opposition to le bazaka opposant mais ndimi ko sala na gouvernement oyo ya union nationale ba lobby nini a trahir. Mais tant mwana mwasi ya mundela ye a lobby sikoke l'élection en 2018. Ce qu'on va faire l'accord électoral. Pas de brandir teke yoko violer l'accord électoral. Le président Kabila Azalaki obligé à Niki à l'été. Nous devons obliger à Azalaki. Démarche nos place na lobby za na ambiguïté fumu boza na ambiguïté yangwana. Bino boza spirituel. Mais ce qui vous prenez la défense de Kabila et de la majorité, c'est clair et net. La majorité va défiler à chaque qui tourne dans qu'est-ce que vous expliquer la nanga malam? Ceux qui s'y pour fragiliser le pouvoir, il faut pas utiliser bandeko na biso kaka ba congolais. Tant que bengi bango boya toyoka na toyoka nité. Si ko epesi preuve que il faut bayoka kaka mindele pona bango. Si ko batu ya majorité, ceux qui bakei lisusu kuna epai ba mindele bazali ko solo na bango ke bino batu bozo sala mabe, il fallait botika biso to se réconcilier. Mabe ezali parce que le biso be tout comme ngata tanzala panda na koko kende Vatican lelo pona na kende ko ebisa pape ke non oyo batu na yo bazo sala ezali ko détruire l'Afrique et puis c'est un danger pour na bino boko benga monini na keko luka bokonze pa pape nga bokonzi na ngana bota makina mopona ko bundela bayino président Kabila kwa comme président moko yo ezali donc inné ezan école moko forma ka ba président te ceux qui boyebi école ngo boyebi sangai eza wapi et puis successeur na yeko sala nani. Donc eloko toza ko bosana pour akoma na âge président na âge à 29 ans na Congo oyoyo, il fallait comprendre que c'est une période de jeunesse, donc période de jeune. Il faut que les jeunes va se prendre en charge. Il faut que les jeunes vont à la cima ya président Kabila. Et là quand on est tout ça tant ba bomi musée. Ceux qui to saccager qui ambassade union soto ebaki que ba comploter qui contre musée. Président Kabila leur raconter à côté na force intérieure, ce qui veut dire aller soutenir la population na ye. Ceux qui le lot ici opposition que boti
n'est pas Mindele. Mais bon, ça, la opposition, il y a solo, donc parlementaire. Na kati, il y a parlement. Les autres qui ont une élection, beaucoup boycotter l'élection, beaucoup qui ont participé, 5 et 6. Parlement majorité va nous collaborer. Bino moko bokota oba mususu bakotika la libanda ezo nyokola tous parce que bazo omoni mundele nenga zali na pesa bino preuve mususu po bozo boya mindele matondo mingi tata nebi ke boko bakisa ta ini mini oyebi lelo pesa bino exemple accord ya le 18 octobre ezalaki prêt pour na réconcilier ba congolais nyonso et elingaki pesa biso mbuma kitoko mais omoni kaka ba catholique seniko ba bimi batindi bango basala nini ya bon office bakende kokutana na bandeko ya limité mabeza la ki wapi soki ba memaki bango bakende ko mais babendi likambo na ngambo na bango mais tant que bozala ba versatile lokola ba vital camere na kati lelo ba ndimi lobi ba boy c'est compliqué tout ça na lobi tout ça parce que bazo zo bipa ina biso to sola pala to ni ngonga ezo manipulation extérieure il faut bosepela nanu ke tozala nanu liboso nanu souverain tuna na nkamba bon ceux qui bazo kene na nkamba ezali pona nini lelo soko lobika kongo kianga ya lekio na puissance na wana zo luka polémique wana ya za très fort pour le kafumu kusu tozala mapeza na suka peza posa ba polémique les deux autos to moni pe la kamba te na kambo ke ba peza lisusu te bakite akima dit posa kosa mais botuni na bino ezali problème ya densité osomona oui et puis ya mibale ezake bato nyonso bakanisi parce que bango baza bana biologique osomona mais biso tozali na côté spirituel donc esengeli boyebaka biso tozosala oui biso tozali corps spirituel zena limbolela bino po ambruyenga ite biso tozali corps spirituel ya mfumuki mbangu bango bazali corps physique ya mfumuki mbangu donc mawana spiritualité na lobi na limboli la spiritualité bino boleki bango tolo babongo na lobi corps bango le bana kamba mais zela to yokana corps spirituel na corps physique kashango dobi na spiritualité bino boleki bango corps spirituel na corps physique soki bokangisi yango corps spirituel eleki corps spirituel eleki kasi oh kimba fumu zela na simo kimbangu kianga na eleki yo kona nini zela na susi na bino sikoyo bo soki aleki ngai parce que bolingi ezalela oto aleki yo aleki ngai awa esika tozobundela bitumba bayindo obi aleki ngai na munene obi aleki parce que bato na mokili baza kose compléter mais pourquoi bino bozala omani siko biloko ya biloko ya bana mike o mundela yaki nango ngana leki yo na bilamba ngana leki yo na boye ndenge ngwana mokamba le biso kende donc bokeko saki to kompeza na suka émission kwa pate na kamba na réseau mwanda ba to déborder pe moment ya minute fumu kusu fumu to kozabino bipai na biso to na mituna eza retirer combat bokima to continuer l'émission oyo ndeko lusaki totikela ndimi na na kende kite na sina kende kamba plus de 2 fois nakendeki te parce que ezalaki sujet toyokanaki tokokendela na nkamba ezalaki mpona tokende kopundela mboka toyokana makambo ya mboka lokola na invitation namonaki ke ezali makambo ya anniversaire yango wana esalaki ke biso tokende te voilà raison soki bongo fumokusu bandeko balandi ya biso balindo totelema tobanzi mpenza na bandako ete sai mpe esengo etondi bino na kolandela mai oyo boyebaki te mpona actualité to température ya mboka na biso tozalaki biso moko te tozalaki na ndeko na biso ya tokundola ndeko lusaki tozalaki mpe na ndeko na biso elenga mpela ya mémoire d'un peuple oyo ya RTNCD na mokonzi ya bangunza mituna ezalaki ya biso biyano ezalaki ya mokonzi ya bangunza nde moto nyonso alingi abenga mokonzi ya bangunza fumukusu ke mozala mpana na ngola bakoki kobenga bango na 099 99 36 611 099 99 36 611 wana soki bobengi bokokota contact na mokonzi ya bangunza nyonso na kati ya religion africaine nde soko olingi okota contact na émission balindo totelema okobenga biso na 082 319 22 25 082 319 22 25 nde tosuki ya mpona mokolo malelo kimi ya nzambe kwa kozala na bino ndenge tobotama tini tokomi boye toyebi ke fumuki mbango abotama le 12 septembre 1887 me lelo fumukusu na bangunzo bazokamba na bango na kati ya région africaine bayeli biso date le 9 mars 1889 nzambe
ezali losambo te kasi nzambe azali mosala mpo lelo nzete nyama mbisi mabele nyonso ezali fruit ya mosala likambo ya mabele eza masekite mambu mamiondo mangolo melina oyo tozomona awa eza ya mai na yo mabele oyo tokonyata eza ya do mangolo melina